Quand on a joué une nouvelle wana na transpiré ma kasi ma mis ce biminga na bi ah yango peuple congolais mais balingi était balingi peuple na congolais était bon ça atteint mawate ya peuple wana hein oh le lobo bimisi passeport oui bon ko changer ba passeport na bino to yebi boza a besoin ko zo bambongo na bino ndenge ko taka na compte le long de vous changer to comme d'ailleurs directement na troisième passeport ya wana même lelo moni to ke na ba ambassade ba pays mususu ba comprendre te ngana mwasi na nganda azaboye ngana na passeport mususu mwasi na nganda passeport mususu lelo mwana tango mwana passeport mwana yebima mwana pa oza na passeport na ye mususu boke ko kocha na ambassade na passeport za ba congolais mais trois passeports différents. Il y a l'ambassade, le passeport côté de l'ambassade. Peut-être que un visa, peut-être que un visa, toujours un visa aux États-Unis. La même ville, le visa, on a le passeport en na évité vraiment ce qu'on soit d'ailleurs so soit d'ailleurs so bâtir même so ba bêtise c'est ça les ambiloko et ça la même so ni ataye monde azolobana ba pesa gaton bo pesa na nous temps bo lobi ça va bon ça le passeport on a bino so qui expiré ndebo bimisi musuto abita ba ucho bimisa o ba bimisi o ba passeport même na comprendre ba bimisa ngo za na difficulté ba passeport o bimisi comme yo ba numéro na ngo tout ana faut bo so ngisango le susu ba kendo bandela ngo tout consort nan ba sisi na ba dossier ba tuba so ba passeport te po o toza na ngo le susu ba ça va wana so ke sali 5 ans so ke expiré o yo go zo o o susu ba bimisa ki na ba bi ezana so na ba problème ya ba numéro na ngo tout ana za malamu te faut so ngisa boya nan to ba tukul ba sisi ko so ngisa te bo bimisi mususu na début octobre awa ba passeport ezokoma périmé. Bonjour, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci parce que vous êtes nombreux, toujours en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre humble serviteur Yannick Wenge. Vous savez bien cette émission, il y a un rapport à Bino combattant, c'est-à-dire le Bélia Moka Congo vraiment. Alors, merci parce que vous avez toujours branché dans Congo France pour nous information à source pour Congo France. Site, il y a les boss au monde entier et ça a confiance. Merci beaucoup dans les boss, José Didipumba. Merci beaucoup encore, on a tout le monde, toujours, Boutala, toujours émission à Bisso 0044, et maman Nabi Mali là, la docteur Abraham Wamou Djilou, Juno Itema à Las Vegas, merci beaucoup, boss et boss. Bovi Production, merci beaucoup, toujours rebellé, Boutala, émission à Bisso, alors Lélo, na sujet émission à Bisso, surtout le toujours, actualité aux les gars, Congo, actualité toujours, il y a Mbok à Bisso, Congo Nenge Joseph Kabila, Azali, na New York pour la meeting de Bosso à Nations Unies, tout le bas toujours. Makambo ya passeport ozo ina pesi vraiment monde entier trouble ma passeport n'est changé ça passe parce que mutu so a passeport dans une année faut espérer après 5 ans après ba ni lango ka bo il faut ça musu vraiment les autres ça m'a passé je suis avec papa Tony combattant IDPS to betena masolo toujours malgré ça tout ambaye bo EPP to betena masolo toujours par rapport ya makambo ozo les na Congo. Bonjour papa Tony. Bonjour mon amboka. Tony santé santé za malamu na ngolo nzambe. Tout ça va vivre dans Ngolu na Sangolu na Mobulu vraiment. Yeah, merci beaucoup maintenant qui na kata IDPS mbilinga koti ba très ba koti trop na IDPS marambo komi mwa bulu yeke na absence ya ndeko papa Etienne Tshisekedi nzoto na va na kimia mbilinga wana e utu api na IDPS. Ouais oui, premièrement soki tozolo ba mbilinga na kata IDPS za moi yoyebi moi nungu ezanga kate zali parce que au moni na kata IDPS premièrement tolanda nanu idéologie ya leader na biso botala papa Tshisekedi ndera zalaki papa Tshisekedi ande kosala politique te pona kotala famille na ye abande kotala politique ande kosala politique te pona libumu na ye soit pona vie na ye soki abande kosala politique pona famille na ye pona libumu na ye mbelelo a dirige déjà Congo mais lokola bande kosala politique pona Congo mobimba yango moni tinenga kufi bo atikali ko zwata moi pouvoir te po ande ko sala mingi pona Congo quoi pona Congo pe pona population mobimba ya Congo na micho bato IDPS tout ça dit ba komi ko lemba par rapport à combat ndenge ezali vraiment ya grave combat ezali susu ndenge ezali kité moi ba combattant IDPS komi ko lemba liloba ni rôle bana bango etake mamba IDPS ya rasa mbo biso nde toza ko lemba na te premièrement ko biso non ba membre nanu ya IDPS pe ba combattant IDPS moi combat wana
lelo moni pe lelo batumi ba comme kolobela oh je suis combattant nini eza kombo ya IDPS babundeli ya mboka soki tolobi tokomi kolemba eza mwa pasi mais liwa ya papa epesi biso lisusu mwa force makasi su ya kobanda su koloba ya kosala su badéclaration makasi kutu koleka na ntango ye moko azalaki tozoloba mpona problème ya bato oyo bazali eza bato oyo bazalaki kobanga nanu ntango vi azalaki na bomoi tokoki kobeta lisusu mwa histoire neti ya mutu lokola Bruno Tshibala mutu lokola Bruno Tshibala boyebi Bruno Tshibala bien Bruno Tshibala akenda koyamba même ka Laurent Désiré Kabila ntango ayaka akitaka na c'était le 19 mai 2097 akenda c'était à 19h na okanga date wana bakenda bana bagaita kakujo bazala bato afidèle na Bruno Tshibala akendaki ntango Bruno Tshibala akendaki wana akendaki mpona nini akendaki koluka nano intérêt na ye ntango amoni Kabila ye akoti aza na papa Etienne Tshisekedi oui ntango aza na papa Etienne omoni baza batraître oyo bazalaki banda kala na papa Tshisekedi pourquoi banda oyo ye akomi na secrétariat adjoint ya IDPS bato boni oyo baleki ye wana azalaka secrétaire atikala même kokoma même titulaire te tomoni bamavungu tomoni bajacquemain tomoni bamoleka baye bango nyonso baye balekileki bakomba nini topesa exemple même ya Jean-Marc Abundia awutu ya Jean-Marc Abundia ya lelo akoma kodirige ye koloba na bato nasali 32 ans na IDPS na monde azoloba na bonaki arrogance naza nani comment employé mo terme mo abike naza ancien ou bien doyen ya opposition mais doyen tande basakani pa mwana mokelo wala Joseph Kabila babotolo même na signature po biloko wana yango tozoloba ti mabeza pa bat na biso ya IDPS photo la na idéologie o Tshisekedi azaki nango to ndeko mona Tshisekedi a même akuta na Mobutu na ba faire on nyonso bande ko traiter Tshisekedi ande ko retourner à la peuple azo retourner à la base Mobutu to ko lelati Mobutu abi asala émission mo na je crois les ans entiers boye Mobutu abi lebisi batabi to comme voir même to bandi réunion de 10h à 16h abi Mobutu abi ngande na convoquer bato nyonso Tshisekedi maintenant ba Tshisekedi Mobutu andimi ke Tshisekedi a signé que Mobutu a la garde de la nation tout consort mon a Tshisekedi aye araye biloko wana atali non peuple azaki simana mais bango tant bazo ya idéologie na bango za tant ba ocha Sami Badi banga bazo cha nani Bruno Tshibala ba ocha bango ba ko no consulter ba famille na bango o moi ça lobi nini na salika pona bana na oki okufa pauvreté mais Tshisekedi wana o akufi yana pourquoi bande idéologie na bande nia anda ota la population même voir même pour bacha Félix Tshisekedi na nani na ba accord à le 31 o pour tcha non ya Félix Tshisekedi boyebe ke Tshisekedi arayaki kombo to batindaki arayaki kombo ya Félix mais au fur et à mesure ko fanda na ye tango afandi ayoki o base lobaki biso na IDPS bazongisa makam na base même lelo so bimi traître lelo nani azolinga kozonga ba contact eza pona nani Mubaki alingozonga Mubaki ozonga directement banana na base base nem de pese sous confiance azonga place azalaki yango zo mona bango nyonso ba okeno tala mingi ba misu na bango na famille na bango atali famille soki famille alobi yake kosala tozaku na ba dire bien o yemo Bruno Tshibala zoloba biso nyonso ba papa baza IDPS Tshibala zwaki ba contact na bango mais batuni Tshibala pourquoi oloko sali boabi na kepe kozwa oyanga ya suka suka mutu azosala mpona oyo ye ya suka yango zo bato baza ba ministre aza premier ministre étiquette basignature makambo nyonso yango tolobaki depuis topesaki ye devoir toyebi asala mpona makambo ya passeport ntango balobaki na passeport plus ou moins soki 100 et quelques $115 ezokende okota na famille privée ya Hippolyte Kanambi atikali kolobelango te asali ateloko monte na monika awuti ko contredire nani makambo ya IEC balinga balongola ba administrateur ya IEC ya Institut supérieur de commerce na biso ya Kinshasa kuna nde na monika ke intervention oyo nani premier ministre asali à part cela na yebi suelo monte à koko ça. Merci beaucoup ma papa. Après 2 mois déjà donc en décembre élection ils a prévu le Joseph Kabila
abi approuvé à lobby élection kozate à lobby ngote 2 mois ngo na habité malobani no boloba 2 mois ngo élection pe ozalongo pe kate. Oui, le problème est ali to tche bango en défi. Yeah. To yebisi bango ceux qui élection eza avant le 31 décembre té ou bien transition sa Kabila. Et là to yebisi bango na ceux qui balingi élection le 31 décembre té to kene na transition sans Kabila. C'est pour cela na moni na uti kolanda pe na ba réseaux sociaux biso to kota kota to ba information na uti ko mona bango ba rejeter transition sans Kabila. Mais na moni boyoki déjà na Nations Unies. Na Nations Unies balobela comme moi fuite information moi c'était le 21 après répondre à bango bakotaki lange entre président Donald Trump on a pesa et moi le sac minga za pe na moi souci ya mboka na comprendre au montant koti lange na ba président africain et loko abisi ba président africain abisi wangabi to tchemisu na biso na makambo Congo tolinga na makambo Congo et sila na oya Soudan oui et pesi biso ne pe moi courage to moni ke batu pe ba fanda mais bazo penser pour na Congo merci nzamba za na bango momoni ma afanda abisi ba président tous les 5 présidents africains bazali wana ameki ko sola na bango. Merci beaucoup. Kabila à New York, le ODL 23, fois le bas devant. Nations Unies, n'a évité intérêt à la population par rapport à Malubana ou à Kekolobakuna. Premièrement, tout le monde a tout d'abord négligé, Bandenaka, Bacheo Kitundu, Tang Bakene, na Nations Unies. Na monagi bango, yambi bango pe le roi officialité. Bafando habite, tozaki man a besoin ya mutunabino. Le rôle comme les 23, ils appellent bien les lots, justement ils appellent les 23. Donc nous avons propos na ezanini parce que na o biso to yebisa biso da to pesa ki fait des routes na biso na Nations Unies. To yebisa ba biloko o to koki ko sala. Gouvernement o koki ko ya transition et ko zala ba ministre ba za poto organiser ba vraie élection. Merci beaucoup. Tout le monde a solo un passeport, on a mon mamango et individuellement makasi, maman un passeport où était trouble vraiment dans le monde entier. Le passeport ils ont changé cabo. Si vous avez un passeport à 5 ans, au long lango, aux gens un passeport semi biométrique ndé na oyoka, na éviter maman la bomono na. Oui, maman na tout d'abord on a Sony mingi pona mboka na biso RDC. Même na bateau bazo caption na ba étranger ba dirigeant o tozomona lelo ba Evariste Bochab tozomona banani ba la mère Mende tozomona ba Obeminako c'est ba professeur na ba université mais biloko o bazo sala na ebité bazo diriger Kabila on ndenge nini pona ngai moko to na zoki na nouvelle wana na transpirer makasi ma ya miso biminga na bi yango peuple congolais ma balingi été balingi peuple na congolais te boza atana mawate ya peuple wana oh lelo bobimisi passeport oui bokoki ko changer ba passeport na bino to yebi boza na besoin ko zwa bambongo na bino ndenge kotaka na compte lelo nde bo changer to koma d'ailleurs directement na troisième passeport ya wana même lelo moni to ke na ba ambassade ba pays mususu ba comprendre te ngana mwasi na nganda azaboye ngana na passeport mususu mwasi na nganda passeport mususu lelo mwana tango mwana passeport na mwana yebima mwana pa oza na passeport na ye mususu boke ko kocha na ambassade na passeport za ba congolais mais 3 passeports différents ce qu'on te baté eza pour ani ngamona nu message wana et ça la ngama wana moni mate peuple là ba négliger peuple congolais vraiment ba négliger peuple congolais ba zoye ba été ba zo mona même kutu na okelo bani na imba kutu ba saleté na bango peut-être eza la valeur que peuple na peuple congolais tellement eloko ba sali pour na problème na passeport bobimis passeport pe bobimis yango boza ko exiger 1 mois yebisanga batuna baba o bazana ba demande na ba ambassade ya ba ambassade ba passeport côté na ambassade pe ba o de asi bazana visa peut-être bazana na visa net toujours ba visa aux États-Unis la même la vie longo la visa wana ba mala passeport en Sudan na éviter vraiment ce qu'on soit dagi asso so dagi asso ba tie même so ba beti c'est ça eza biloko et ça la même soni ataye monde azolobana ba pesa gaton bo pesa na nous temps bo ça va bon ça le passeport on a bino so qui expiré nde bo bimisi musuto abita ba ucho bimisa o ba bimisi o ba passeport même na comprendre ba bimisa ngo za na difficulté ba passeport o bimisi comme yo ba numéro na ngo za tutana fo bo so ngisa ngo lisusu ba kendo bandela ngo
tout consort nanu basisi na badossier bato bazongisa bapasseport te mpo oyo toza nango lisusu wana babaki sava wana soki esali 5 ans soki eza expire oyo kozwa oyo oyo lisusu babimisaki wana babi eza lisusu na baproblème ya banimero nango ezotutana eza malamu te fo bozongisa boyo wana nanu bato kuli basisi kozongisa te bobimisi mosusu na début octobre awa bapasseport ekoma périmé ekoma périmé fo bosalela kaka biométrique semi biométrique wana botika tout consort bokoyela biso baterme ebele toyeba makambo nyonso bozosala wana mais suka nango ezali juste basala na pourquoi po baempêche bino badiaspora moye bozonga na mboka eza te justement eza mpe meilleure façon ya bango oyo bamoni basala mpo bayebi ntango bino boremettre bapasseport na bango surtout eza neti bandeko na biso bazwi mpe bachance oyo naopesa bambote ya mosika bandeko na biso bafilimbi bandeko na biso balusha tomona bandeko na biso bajanamar tomona bandeko na biso baeliezer badaniel safu bachantal bamike mukebai bazobima komoni kobima na bango bakomi kozwa bavisa ntango bakomi kozwa bavisa facile mais ntango bango bakozwa bapasseport wana bakoti mpo baremettre bino bapasseport ya sika bakofandela dossier na bango mwa mpo bapasseport na bino ebima bakomi opesa bino baraison moko bapasseport ebima te tomonaki meme ndeko na biso pa akweyaki na problème wana oyo jekoko mulumba oyo mpe asali eloko moko ya bien mpo na mese chen tisekedi pespere azali kimia mpe na place azali place akufaki na nzoto na ye ta eloko awuti osala tomoni meme voir meme asalaki mwa petit pont moko boye mais kado ezalaka ya monene to bia ya moke te nyonso ezalaka kado tosepele na bonne geste bomoni mpe geste asali namoni nde fin de compte na yo nde esalaki baye bakati bapano publicitaire batiaki elongo ya mese tshisekedi bozoluka nini na moto akufi ti kokufa me bozonga bobundisa ezali mamawa mpona gouvernement ya Merci beaucoup mais le passeport ya congolais le passeport